Vote mingi matondo. Yebisa tala. Yebisa ya kote biso tala sini. Ndomo ya kana. Wakati kule. Il est où lui? Yo le pose en charge mingi te sako yo. Nani sasa? Hapa ile nani asudi? Nani kati? Banzi asudi. Hapa nani? Donc c'est mon tour là. Hein? Merci. Bienvenue dans notre chaîne Les Congo ne tombera jamais à travers votre émission La Découverte où ils ont présenté à travers votre humble servante Audra Kabena Bakisele, la diva de la presse congolaise, les lotosa awa na Kamba na Congo central et pas wapito on a fêté à centenaire isaka bakimbanyu stete et za ba Congo nyonso ba Congo mani nyonso waza poso moindo ba africain nyonso le toko sepela 100 ans ya église kimbangiste toko sepela 100 ans ya existence ya église kimbangiste. Vraiment nous sommes ici ba autorité baza ebele karane na promota kibino la kakibino ke le 6 avril tozan na Kamba tolongwa ki Congo Kinshasa tolongwa ki le 4 avril tokoma ki na Kamba le 6 avril na 17h. Vraiment beaucoup landa beaucoup mona ba image karane na ebisa kibino boza la dessus na chaîne ebiso Les Congo ne tombera jamais à travers descendant Fumu Simon Kimbangu papa John Makese Israël vraiment na bokasi na yo na bokasi ya chaîne biso Les Congo ne tombera jamais netoza awa na Kamba ilongo na bino to ko fêter centenaire babi vive les centenaires toza awa na Kamba bino mo boy ko mona ba Congo mani bo ko mona vraiment toza ebele ba autorité baza ebele toza na ba président ya ba pasteur baza toza na ba religion nyonso islam ezali catholique ezali toza awa vraiment tous les religions tout ça toko sepela centenaire yo pe wa musiko Holanda biso à travers notre chaîne Les Congo ne tombera jamais vraiment to fêter ensemble ba relaxa biso musée oyo bakimbangis batongi bandambule belé lelo ko ki 600 ans ba ko sepela pe to ko sepela ensemble longo na bakimbangis et longo na chaîne biso Les Congo ne tombera jamais. Merci beaucoup, beau s'abonner massivement à travers notre chaîne Les Congo ne tombera jamais. Merci beaucoup.
Amen. Tokotanga loyembo do Somme de David na chapitre 122 tokobanda kotanga na verset ya liboso tokosilisa na verset ya libwa. Nous venons de suivre la première partie de notre programme. Rencontre la mémoire harmonie. Très chargé d'aujourd'hui, il n'a pas été procédé à l'exhortation. Vous les comprendre aisément. La suite du programme est ainsi établie. Le directeur du cabinet, révérend Lobati, de venir faire la lecture de son modèle. International du Kibagis témoigne de l'amour.
Bango.